ezali mariage oyo esangisi bana ya Europe mobimba ya liboso ezali likambo nzambe asepelaka na yango soki mwana koli esengeli ya bala ndenge Genèse chapitre 2 verset 18 à 24 aza kolobela biso ete lenge mobali esengeli abima na ndako ya baboti akende kosangana na mama parceke akoli mineur te fo azalaka majeur voilà akoli fo akende kovanda esika na ye na mwasi na ye mpo bakóma motu moko tomoni bana na biso bandeko na biso lelo bakokisi mokano ya nzambe ya mibale libala ya lelo eza libala ya ndenge mosusu parce que mama papa oyo abali azali na kati ya maison familiale ya papa Simon Kimbangu donc eza likambo ya mosusu ya ndenge mosusu yango mona esengo ezali makasi na Europe lelo badelegation euti bamboka ebele baye mpona likambo yango me esengo na biso esuki wana te esengo na biso ekoleka lisusu soki tozolandela bango toyokake libala yango eza kaka biso tokei me batikali kaka ndenge wana kino bango mpe ntango na bango ekokoka nzambe abenga bango voilà. conseil tokopesa bango balandaka na biso bakulutu na bango soki tosali déjà ba 40 ans c'était pas facile donc bango mpe bazala kaka na kobangi nzambe batia tata Simon Kimbangu kangani na kati ya ndako na bango nyonso te kozala malamu eloko mosusu te azalaki na ngai parce que mama na ye azaka malai na ngai ngai nasi deja liba na ngai 40 ans kovanda na ngai kozaki le 8 juillet 2023 donc conseil oyo mama conseillere akokopesa biso yango mpe nazosinga mpo papa tikaki yadi pardon neti na ngai akalaka conseil wana ya mama soko alandi yango oso aza sante ya libala na bango mama conseillère ye ateyaka makambo malamu ateyaka makambo mabe te donc matei na ye yango soki ebombi biso osali 40 ans de mariage. Merci mbote mama antuka tukana esengo ndenge tomoni bana na biso baleki na biso baalanda lokolo na biso bamama bayaya donc ezosala esengo boyende yango nzambali merci beaucoup ote mama na ngai yasala papa na mokona lelo esepelisa mingi papatali nasepeli mingi nasepeli na bolingo bandeko balakisi baye kosepelisa biso vraiment totondi na esengo mama na ngai merci beaucoup mama Isabelle oza na liloba naza na esengo mingi nasengeka merci na ndenge papa aboniseli biso mokolo lelo na bandeko baye mpona biso mama nasengeka merci papa tata mwana apeli mosan biso bapensione ya mariage baconseil olandi yango sala botosi mama na mobali surtout na kati na libota oyo esantueke kobala oza mwana Kimbangu batoni oyo bapare bapesi oyo na bapara na yo etokolela mema yango poke couple na bino eza l'exemple na bato bakotala bino bakomona bino bakanise bino couple moko extraordinaire
toza na bafete misato, fete ya liboso ya kobotama, fete ya mibale ezali oyo ya mariage, donc ezali parcours ya vie. Fete ya suka ezali bandeko basalelaka biso nde ya libwa, mais oyo ezali esengo oyo tozali na yango toye kopartage ensemble. Yango wana azopesa bajeune conseil bacontinue toujours de l'avant po ete bakoka kozala na kimia, soki olingi ozala na kimia zala na mama na ndako. À ce moment-là, nous avons un moment ya kofisite yo oyo nazalaki nango na pouvoir tata mwana mpe linosanto toza na esengo mpona bana bakokisi mokango na bango barespecte mission ya tata nzambe ndenge alobaki te atindi bino na se bose multiplier bo remplir la cœur mpona kose multiplier faut korespecte institution oyo ebengami mariage kose multiplier na ndenge ya désordre te faut kobala. Les mariages sont inscrits au ciel, donc les hommes multipliés cérémonies. Décision ya Nzambe papa lelo yoki libala ya ndambo Nzambe ye moko asalisaka bakokole kada na eyo ndenge bana biso bokisi mokalo na bango lelo fete na mwa mibale lema toza na esengo yango touti bipai na bipai toye koasiste na bango esika bango balapeli ndai na bango ata na pasi ata bisengo bakozala elongo donc biso mpe mosaliso ya kotombela bango bonne chance Nzambe abatela bango parcours na bango ekende malamu kino Nzambe akokabola bango voilà eloko na koloba na esika wana nakombatela mwana mpe tata molimo osani amen. Bonne maman, journaliste. Et en ce moment passé, on le banni pour la balle de la balle de la papa Daniel Mazabel. En tout cas, dans ce pays, ma caisse, na mukola lelo na journée à lelo, ndenge na ye ko assister na libala ya mwana biso papa Tadi na mama. Remeza mukolo ya esengo. Pamba te bana biso bazokokisa okano epa ya tata Nzambe toza na esengo pe tosepeli ya makasi koleka. Tata molimo santu esengo eza kuna ndelo te eleki makasi mpenza na kobalisa mwana na biso mokolo ya lelo azala esengo makasi yango namoni tosangani awa bato bauti bamboka na bamboka mpona koya kosepelisa bana na biso oke ngai kome mama nazali naza na esengo mingi na mokolo ya lelo. Merci papa. Plaisir, papa Tadi Abali, de CP Makasi, famille CP, famille CP. Donc c'est un grand plaisir pour nous. On a trouvé
matoi. Boucher matoi et repasser par le son nion. Par rapport à l'expérience, rien que ça. À boucher matoi. Merci. À boucher matoi, merci beaucoup papa. Bonne maman. Bonne maman. Maman nanga ole ka kata biso kina ibala. Okola bani kula papa Sabine mama Isabelle. C'est moi ça ni ko na lelo. Anga mo ko la lelo de seko zali makanga. Oye ko sepelisa mama na biso na biso. Ona lelo ba ko kisi mo kalo na bango. Après c'est vrai que dans le désert. Comment on a essayé de se faire ça bango. Naka na oka naka bango la. Viva! Pea pesa bino mapamboli tika yawe ya bokola yongina ye pa ina bino apesa bino kimia tobondela yo okobongo na kate pe mopesi na ngolu nyonso tika ete ozala nzene ndenge na malako minene oyo masili kosalema awa na bongo bato oyo mibale oliboso na yo pesa bango ngolu na yo mboko ndima na yo ete babatela mibeko na yo mpe balingana mpe kotosa malako na yo mpe basepelisa yo tata nzambe na nzoto na bango mpe na molimo kati na ngolo Yesu Kristo mokonzi na biso tika lipambolile ngolo Yesu Kristo pe bolingo bwa tata nzambe pe bosungi bwa molimo mosanto ezala na bino uta lelo mpe lobiko na lobiko na kombo